ndenge na bandi l'émission oyo ba désavantages na ba avantages de l'émission sur internet. Désavantages on a surtout mon amour. Avantages exact, désavantages des avantages. Les désavantages exact ka kema takala. Oh, mutakala sonné. Oh samba. Na kuta mona internet bazala te, bayoka na te. Ngam na misa na Karim Mokonzi ngam na binise po ngam na publier publication ya liboso na publier collection ya mousse na ya la ila. Ndako na la ila. Oh, ngana sala ngona coup de couleur mais ayebana. Karim Mokonzi la baron yo yom to ngam na fula ye. Ngana bandi na ngana mona pena la fula ngai ya fula mana fula ye na coup de colère. Ngana sala ngona coup de colère kwa fika bien jora mais ye wana ayebana le pas comment on tient doucement parce que olali boye. Allô yaka place tête wana ngwa sumate ka yo mutozangi kanga mnazangi sava nalali pongile mna okilisi tokutana na mo kama pe bile boya na ba conseil boya na conseil boye e boza ka pe mabe mingi lobi kuna okoma na oh ke na clamo bo comme pe ko finga nga oh c'est ele ba comme finga non koma na bimisi penza ebele oyo ba comme pe ba ofinga aposa na pe konga na lobanga na bimisa ba motu donc conseil c'est quand non doucement. Oh, ils ont été violés, va publier, va s'embusser au camp, va habiter tout ça, vous savez bonjour Banakine, Bana monde entier, chers internautes. Oyanga bino de ko Matisse Sengi belle de belle. De l'on a katia monsieur Israël na bino préféré Congo check et pas boss na biso si bumutombo leader à Pembe. De l'on a yambeli bino mopandi sango lokola ngai yaya wana succès à kangi masolo internet na yambi na tali ba mission na biso le kana Congo check na obité na robanda bongo te avant na za coaching ya manike fona solo na ye ngana misa ko bengi général Etumba na yambi de l'on a plateau na biso. Bonjour ma chérie. Bonjour. Bonne inzoto. D'autres, ça va un peu par la face de Dieu, mais je suis convalescente. Je remercie l'Éternel désormais parce que Batumingi au peut obéir ensemble c'est ça. En passant, j'ai salué Goretti l'ouvrier de la maman. Excusez-moi, vraiment, on t'appelait, mais nous aussi, qui est la belle, ma Mireille Ouété, Myriam Ouété en tout cas. Merci, Mini Mami, Babi et Dominique, tout pour sanité. En tout cas, merci à tous. Mais c'est que Congo check te souhaite bonne guérison. Merci beaucoup. C'est pas le maniqué, Nathalie ba vidéo, Nathalie niveau ya succès, niveau ya carton, niveau ya base nabi, na bandi musalo sika na ko banda bongo te sank na ya maniqué, na ba conseil au coaching donc ngana na sonité ko ndima ke na yebi te muninga coachinga to diembela ka to diembela ka na succès ba ya baliki biso. Donc na bandi musalo sika ngo na sengiyo pour apprendre nga ba conseil na yo ba remarque na yo et ko idenga po na ko ya te donc mais ça monité que batu mingi ba ko na commenter ba poni muto mabe nezana abuka kwa otindo na bandera mabe otinda comme ça non ngamo ko na tali émission ça sans polémique sans complexe na tali émission na Congo check na kata lpongo na biso na tali émission na biso salama na bité pour na banda bien na ndenge mabete muto na base na minute on ba fi internet à maniqué général Etumba muta boyo nga sa mokil na ye donc on a banda no émission na boula coaching au coaching a Matisse Sengi belle de belle c'est no comme na ba niveau le quoi yo lobi na dans la fière ko le baké il pose à la fière ko baké moi na so Congo check to yemba ke bien a comme na base donc son moni ndenge za wana belle de belle na lobi que oponi mutu ba olobano oponi mutu mabe pongai na le salaire na obusté o nyonso na salaire ki za la vérité o nyonso na loba ki za la vérité na banga raté ka chomulangi ya la raté même Bible lobi la vérité vous affranchira donc tant na loba likam nanga bana poto ba yebi ba partout ba nyonso batala ngai Emmanuel Macron le jeune boss américain ba yebike manik de John Desana général ba vérité pour nga muto ya ko intimider ngai te olobana ke no te ala te toke na ngobongo sobi toke parquet toke kaka prison za ka mboka ba oh bon ne batwa ko afinga ka bon ko finga ko ta ba polémique les muto chrétien muto yo mabete omoni batu mingi ba kansara neti ke no
soki na lobi na moto batindinga namona na remarquer lokwana makasi ote batindaka ya finga so et bon son lobi na faire rigola nga pena mama mukolo boye bakotindanga na finga te omoni ndenge zana tango tozo sala ba émission oyo toyebaki ntango tozolobana bamusicien tolobana bango te mpo tofinga bango tolobana bango topesa bango comme conseil mpo basala mosala lisusu malamu parce que so critique eza te mosala eza malamu te ntango moto asali nzembo asali album bino bobika te asalaki bien asali nango mabe bafinga i contrôle art Jazz Kavulo aya le contrôle eza mabe générique mais na minute oyo loba na album ebeta koleka contrôle kangi combien de temps. Ah oui hein. Ah, tondima oya osala makama malamu. So bon sa makama be to wolola yo. Mukolo pe kozala pe ke na ke côté na biso pe makama be comme ça. Mais que na kati yote na ba ndenge na bandi émission oyo ba désavantages na ba avantages za ni émission sur internet. Désavantages on embrasse surtout moi na moi. Avantages ezate, désavantages les amakasi. Pour désavantages ezaka keba na mutakala. Oh, mutakala sundeni. Oh sambot. Pour des non, ko sambote moni fol ba makle ba landa biso ba. Non, ba clair ndeni ni ponde bino boyaka wana boyaka boye. Après lobby on commence ba numéro ebele. Ba numéro ebele wana olobi otengane na bandi ko sala succès. Succès là tu on a nzoto quand c'est succès. OK, succès te ko samba ya munene za na se. Lobi okena mobile. Oyebi kena ba wacha esusu na ba nusu ba kanta ba filmer na téléphone. Be muyamba meminga place na kata flat na ye, a filmer na téléphone te. A filmer na téléphone te comme na puce pe ba wacha na mwinda. Yo éviter que na déjà ba si ba zui puce wana carte de mémoire ba chango na mwinda. Mon Dieu. Ba tche na mwinda na ampoule ba kangi bien. Babomi mwinda yo ebika to bomi to amulili nzoka ne na likolo kuna ezozwa bino nyonso eloko kaka kozala mwasi il faut la sévère c'est ça mwasi il faut la sévère koko nanga bana oyebisa ngai ndaya qui a choisi matata mambuta babi maman Antoine restaurant de play chez Jancine Tela Adèle Djoko bagou danger la femme d'espoir balobi mimi Brigitte Savané maman la chancelle alors oyebisa ngai abi chance à moi si asuka za na sama kolona yeba ke no ba tataka mo sa munene neti yo boy siko ba pepie mutakana na oyebi scandale ko ba non na no ba mo c'est ça oui ba cousin na ba mo voilà donc mikolo affaire mutakala eza mon affaire mutakala eza pa mikolo kati eze bele ba misika rester ba misi be anya oh OK donc misi pe dans ba fille be bo so samba pe na mutakala non au boulet que ba bomi mwina nzoka bacholo mo système est filmé au tafona ensemble sur kamibal bana makambo ebele basi ba za makambo ebele wa filmer ka mbali te ba filmer pe na basi na basi te ka na mibali pe mobile pe ba filmer avantage désavantage na internet désavantage eza kaka yeba ko tangi kombo parquet ezola no pe na sima service spécial o lemba yo pe munene ko sauter mi ele. Merci Yaya na sepeli ba conseil ça nga bien. Donc peut singa conseil ya ba des avantages tel singa mingi ba des avantages amusa na biso sali donc ça linga vraiment bien nazana yo coach nanga merci pour na ba conseils qui indépendant à droit au cœur à part ça on a quelques questions est-ce que ba fille internet ba balaka nous bana musana makala ba fille internet bazo ka pe mo chance ma bala to ni ma ka pe mo mal vie ba mariage pendant salamité mais ba ya ka to fanda déjà na mwebele. Oh net banane ba ka to banda natanga bakoma bate ponga so natanga koma mutu na folie donc so natanga koma mutu directement lobi ayebani mokimo mpona tala maka na kosi ça bandal boyebi joli maya boyebi nonde na sanu émission boye donc surtout na check kutu bato ayebi kena mani kena sibu mutombo nde ezarana esila atata ki apesa check so azaka aye kaka aye kozwa asala émission kutu kena okama vraiment na tongo na bo osala émission na fimbo pour la check. Voilà donc je salue 100% Bandal Jolie Mayala babi toujours la maman ya na ngani Marie Bonga belle lolo na oli ngoba bato bete po baki diafuka mabanga pe ba makasi oh ya solo na belle muyamba merci pour l'espace de ce bel espace makasi maniki sko ba ya ka to vanda ngo na comprendre ça nini ba ya ka to vanda za ka ba fekcha sa ba ngo ka place vanda na musi zati oh oh c'est comme ça on peut ça on cater oh nani non ma fille akin balinko ka place vanda na musi zati oh bande ona nga ba fille akin s'il vous plaît donc so o ka vanda na musi skana okota akena yake o vanda na yo donc li bale lengite ndeza ke pin on li babali donc ok na émission li bale za te za ka ba ya ka to fanda
yaka to fandi zali mo va donc so lingi na yo mo mousse aye afandi na mais ya ngonde pe bazokende pe ya boleya mbongo ngo batindela bango pe ka eza pe ka batapote batine mo ka $100 ka nzete kaka l'essentiel amona ka nzete omone yazo dende bela oke western kuswa ka nzete après le fond de fingi manik de John écoute swaka ngana yo kaka ntamsunga kuna ozo ebele ponga tango goreti vous faisez autant na bana domingue autant na bana Anne-Marie bonga autant na bana autindela nga mo eloko mo yepese ya choisi matata autant na bana si beaucoup to kolobate babi didera pembe mona muluba ya pembe babi tant total kai libulu ya diamant donc na Belgique wana na mona maman to na restaurant de pêche Jacinthe Tela ya Jacinthe na vraiment na malade na convalescente pour de l'émission té ta ka petite sœur asengi aide donc to boya aide donc yango toye to CP Sabino yango conseil nga na opesa o kaka méfie-toi otala te ba numéro o bazo pesa yo ebele olobité nazo numéro te plus 243 90 43 16 621 numéro manik de John 90 43 16 621 obité na kende o tel numéro ya vie kai na kei nzoka nde tam super vie kai mutabengi yo te keba tam super mutabengi to kota ndako mo beaucoup tam sur 10 personnes comment moi tricage peut comment tricage ezali bon za mamba ba violer yo ba publier yo les bébés so moi na 10 personnes ba violer yo ko ezala pe ezala te ba violer ba publier ba sambisi yo kaka ba bité to sambisa ka poto ridiculiser donc conseil ezaka que non malembe moi c'est pembe tu es une belle fille merci yeba malembe ndi babi doucement bikenda ke olali boye allo yaka place tête wana ngwasuma te ka yo mto zangi kanga mnazangi sava nalali pongilo bino okende église tokutana na moye c'est bon allo boye allo boye moi c'est fou me pesa valeur voilà merci beaucoup pour la question répondre nga pour la conseil na yo vraiment ça me va droit au cœur parce que ce que bandi musala no sosika faut linga ba coacher yo bato ba boya coaching de ba glisser na terrain glissant donc biso to linga conseil to bandi da ba yaya puis na bandi maman au niveau du colo na bandi maman au niveau général à coach on peut bien boya na conseil boya na conseil boye et bozaka pe ma bemingi lobi kuna okoma na groupe moko boye ok na clan moko boye comme pe ko finga nga ele ba comme finga non comme na bimisi penza ebele oyo ba comme pe ba ofinga abosa na pe ponga na lo bangam na bimisa bango tout na kuta mona internet bazala te bayoka na te ngam na bimisa na Karine Mokonzi ngam na bimisa po ngam na publier publication ya liboso na publier collection na mousse na ya la lelaka ndako na la lelaka ngana sala ngona coup de couleur mais ayebana Karine Mokonzi la baron yo yom to ngam na fula ye ngana bandi na ngana fula ngai ya fula mana fula ye na coup de colère ngana sala ngona coup de colère pour fika vienjora mais ye wana ayebana le pa comment o tcha munoko mais loko mo kaka nzeto ba matelaka yango ne bakitelaka na mabola atikalaka na position ake Paris ne azaka ka mongali mabola onde nani ye kasi comme mabola mongali comme le sou mabola mongali lu soupe kai mongali afasa ba kosi faza na moto ya moni neti ngana ko bateke na za mwana malamu chacun de nous a une éducation na ye chacun de nous a une sika bande sika outil maloboto donc trop qui en trop mal ngana pression parole d'honneur danga to bombi bilili oyo ce qu'on a qui est jour à télémi na ma proposition non même pas tu vois la pression parole d'honneur nanga oza yaya na kata musala oza yaya nanga ce que na moni na lingi na bandana yo na sengi boss nanga sibu mutombo respect papa na sengi na bina na tali ba vidéo na bite muta simbinga na vitesse nanga na okenango na posa coaching na sengi boss nanga sibu mutombo papa zelanga manike s'il vous plaît à coachinga. Merci beaucoup. Et ça n'a pas plaisir en tout cas. Et ça n'a plaisir. Pas plus que moi. Merci. Ok, les liboso vraiment. Émission isa ya soukate ya liboso pété. Possible mutombo. Donc azap na boss nanga check eza ndako nanga check eza mwana nanga on a linga kutu asilate. En tout cas, merci vraiment. Général. Bayibisinga ina kati ya mondo yo po na nosaki ya na batunanga ke na banda be émission internet bayisinga matike ba mondo wana za monde kisi ba fi bazo laver bango poza ma base est manike pe na ye bas azana kisi basokola o ngape ba sokwana bango te mengana na longo parce que succès na yo oyo on mfumu Yesu yende mutu abanda masolo ko bakipamvita bazala mama ndinga mama mafuta mama Maria
Manique question on les manique ba sokola wana kisi. Te nga vraiment ko sukola na yebi yango te. Ponga na koya na mamba sukola te nga mona sukola. Mama biso sukola nga na bébé atikanga. Alors yo mama mo to ko yo sukola nga na bassin esimba te. Mutakala na mona ngo. Esimba te. Alors nga mona sukola nzoto na ngai nga mona priaka nga na yeso kaka la ndanzela ya o de moi ça pembe wa déjà manga hotela wa moi ça mbinga ya pembe wana poitrine na ya munene. Oh merci. Et là on se rend que le keloko c'est que aux assure na yo. C'est ça oui. Aux assure na yo tu es jolie. Merci Yaya. On comprend tu es jolie. En tout cas moi si oh neti moi ça kai ko kaso ateto par exemple un kai libula diamant moi si penda neti bakai kai balingaka neti babino boye ça va bien babi Ben Muyamba so patalio akopendeke donc balobi agetrade Freddy Chibango babi ndenge zawana tozali en tout cas nga basukwa na bango laité na peso pe na tela mabete nga linga bantela wana te prière na bibliothèque na bapsaume na osamsa na poye kuluka kwanga na yo ko mate temi na boulevard to ça lisum to zulu comme ça na yo oyi baka ko respecter ba yaya oyi ba ko respecter musana ko zana ndumba ba cité po lelo ba moni na check balinga basalo ba proposition belé kolanda te lukuta bakosaka akosa peso $200 apesa te l'essentiel quand tu as vu vidéo à baby c'est le place au outil pas émique au telengana et si l'homme a commencé à onzoto possible mutombo ba joane za kate ande musala tozo ye kola donc awa ba kuti ba yaya le kola ba vie nanga ba gérer comme tox ba yembinga bien à keza qui chaleureuse donc merci à mon boss Sibu Mutombo, merci à Belle Muyamba kai du bouli ya diamant na songi si maluba na invité nanga na yambaki na grande sœur nanga ma grande sœur chérie comme on appelle ici Sikangwana après ça mot de la fin na yo pour na conseil émission mot de la fin ezakaka kene malembe sala musana yo kindaka ba répétition ba musicien lukaka ba invité kozala orgueilliste yezaka na rezaka humble c'est ça oui la tarakitoko zala toujours jolie yeba ba dimanche temps ba mission ba kenda ça ba émission na bango yoza na ba plateau oyebi ke lelo na okena RTNC lelo na okena boye lelo na okena bozo ba musicien ba place ba répétition ezala pour oyeba musala na yo ezala makasi. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Bananzi. Bye bye. Kongo teke TV ya Sibu Mutombo bana nyoso ya Kongo bote na beno beno luta na émission